www.potonapoto www.potonapoto. Bon, nga ukamwe so mun baninga nga basi parce que mun nga blandi pembande na zawa na complexité na sa musala tanke moi si mama nga nazo mono misiki na ebite ezanini o kanga te Julien au moni moi si faut aller le gant moi si faut moi poil na tolo yo moto o persi bango permission bala tabila mboy problème nini yo kwiku yo zo sakana nanga yo mpomba ngala komi moninga tena dongola na malembe ko atabo oki mongongo ya mobali oki bompikiriki ya mongongo www.potonapoto. Bien notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse Jules Botala Tala Lelo, dans le cadre de Mekato plus introduction, Ngaï le Mbokate de la presse Nazara toujours dans le système Infukama, des éléments interprétés tous sont dans l'émission Tala Lelo. Émission Nzamba Sali Mikolo. Émission ça si que le roi a décidé de dessiner. Émission Mbaka Mututu a distingué dans domaine là et puis émission beta parcours dans stade aux Akina ni peut combiner ni on intitulé za Talelo. Dans cadre de Mekato plus introduction quant à moi je tiens à remercier les boss la mine Dovo, journaliste du Saint-Esprit et pourquoi pas la Flosi la belle des belles. Flosi la belle des belles pourquoi pas na madame mère Milan Bella Dinganga Yalimbokate de la presse Jules Botala Talelo. Merci beaucoup na madame vraiment mère Milan et pourquoi pas na Mima Weto et na Sekili Susu la bino c'est le tozali le 8 mars. Le 8 mars mukolo yo journée ba maman. C'est-à-dire que moi ba maman ezalaka na mois de mars mobima mais journée ba maman les mbokate de la presse abi tozana Kasavubu sur Éthiopie les mbokate habité to tambola to tambusa miko to kuta pe bande ko basi. So to kuta bande ko basi ndezaka toujours ba maman pe fo ba loba. To wa to kuti na ba maman ba vana bango nde bazolo ba toujours baza ko se maquiller na bango na ebité so ba projet na bango za ndenge nini na ebité so ba projet na bango za ndenge nini na bango nyonso wana so ndeka ko pesa biso ta kiti. Comme ça, na zota kiti na solo apeta na ba mama obozo mona wana ezaka toujours mbote bandeko mbote ça va oko se présenter na ba otala yo comme na tanti bondu na vana bondal notam nganga parce que tu sais aujourd'hui et a fait na biso ba maman c'est pour cela oh là là na bino rendre visite qui est sorti Lundi nous venons à Bondal, vous comprenez toujours que tout ça, la mois de la femme, des toujours mbote nabenga madame, mbote maman. Mbote tonton. Comment on a ni na baïba otalo partout. Kombo nangai Sandra Bosiomo. Sandra Bosiomo ndeko ya Gaël Zatonga, mama Mila Mokambi, batuto yo karawana. Banana Takaza, ba Blondine Pemba, bango tout ba cousin. Ba cousine nanga plutôt. Ba cousine au plutôt ndenge za toujours. Bo comprendre na binoka moi de la femme limbokatsa bien oyamba kaka ba mama lo na moni ba mama ne na yo vanda ka place ba mama bazali. Mbote mama. Bonjour. Mama ba otalo partout dans le monde émission Tala Lelo kombo nani? Fantaisie Priska. Fantaisie Priska. Yebi ke tozonga na bino so kande tolobaki toujours tozana ba mama to luka pe toyeba na moi de la femme na moi ba mama ezalaka non ndenge nini esengaka non ndenge nini masolongo kendaka ndenge nini na moni mama zo solo to ba non awawa mama na ebite vraiment moi na bino eloko nini ko loba pona moi na bino moi de la femme tant qu'une femme. Premièrement, je vous remercie Dieu Seigneur Jésus-Christ. Ayende mo bateli na biso na opese kaka merci ebele parce que sans yé metam sous to zapete na bon moy. Donc eza moi na biso na sengi na ba maman nyonso tozala uni pour to célébrer moi oyo fête oyo jusqu'à la fin ezaka kitoko tonton nanga parce que yebi comme ma charge moko boy na libu pendant 9 mois eza ntsaka te hein. Tant que mona ke mobala botami moi si abotami c'est que nzamba yebi ke baza important na importante na bombo na vie donc na okumisaka nzambe mon ba biso to betaka tolo parce que nzamba yebi place à lokota biso
nzamba lokoti biso ti lelo pe tosali toro mwa boye ozomona pe ke naza na baleki tozofana na bango na koli pe boye ba camarade na ngai blondine ozomona ke donc ça va kadi ozoloba nabongama toujours nakotaka katikati na bino soki bokotanga na katikati ya bamama naza vraiment na katikati ya bamama chinois noir mère milabela dinganga en tout cas mokolo na bino nayebi te vraiment mokolo na bino vraiment est ce que mokolo le 8 mars mokolo ya bamama mwana bino mais est ce que mokolo lelo eza mpe mokolo bokoki kolamba mpe to eza mokolo foka bapapa babondelaka bino bon nga okamwe so omoni baninga na nga basi parce que nga blandi mpemba nde naza wa na complexité na sala mosala tanke mwasi nokamwe baninga na nga basi so mokolo yango lelo banéglige mpo na nga na osepela te mpo na nga blandi mpemba nde naza boye mwasi avo fete nde nga na ofete boye na misala nyonso na se préparé mbala na nga lie. Donc c'est tout, hein. Parce que mon a comme sankolo et opportunité. Minga baso to zana ba ndeko belé. Lo ba kenda ba kufa. Mais le quoi biso nzamba pe biso bo moyi. Faut loba, il faut fêter, il faut ça tout. Est-ce que vous êtes temps occupé pe bana pe na ndako parce que vous êtes maman ma copine na yo. Baba moninga ngana likomo bunalanda ba Myriam Lubalu Myriam Obalu motema Joël na balukolo mo ba Jennifer Jupen maman na Obsky ya ba Gaël Zantonga ba Sandra Bosio na Lyon bazata ba obima batala ki beauté na bango te batala ki bo mwasi na bango te o sa musala va bima c'est pour cela moninga ba likolo banda ba liaki na Bong City et bana baza l'aise. Bana baza l'aise toujours tozonga pe maman na biso maman vraiment to moni mukolo mwana bino meyo bilamba ya moi de la femme ezani bon pour nga mona préféré na zala boy na lina zala nga mona kimi bango na papa pesa kite ubo so banga ba belo le 8 mars te za ke so bongo te pour nga monde na sepel papa pesa ki na ye mais nga monde na sepel na lata nga pantalon moi bela nga moi basket na makolo. Mademoiselle, n'habite que tout ça, maintenant on va yonder fier makasi, vraiment fier et les makasi. N'habite vraiment si gros, tant besoin c'est maquillé. Programme les en ni n'a pas quoi aller. Oui, merci vraiment pour la parole. N'habite combo nani pardon. L'imbocate de la presse Julien Botala tala lelo. Ah oui, nayoka combo ana merci vraiment matala tala. Bon, programme eza que na bongisi da nyonso ndenge ndeko nga blandine pemba lobby. Na bongisi nyonso, na sali nyonso papa tanga roya olia na yekaka et puis nga na sala moi sorti nanga. Non, ça moi sorti parce que au monde est aux aboyés. Tobi manandeng en fait quoi. Tobi manastan ça m'abête. Tokeka awa na matonge. Tomeli ne fils que mon moko. Nazana ba parisien ba yakawa ba dans samouraï aux États-Unis ba blondine pemba et puis ba mbay aussi là. Hein? Donc ba Sandra Bosiomo na Lyon ba Gaël Zatonga na Lyon ba Zo Bosiomo ba Mbo Bosiomo. Baza awa donc tozoli kaka ensemble tomeli moi comme rebika ba vacances na bango ba mitera moto na Nzambe en direct ya Brésil bien le roi za mwana bino to telema batala pe bino chinois noir azwa bino vraiment tant makino ba maman ba lati mais ba maman ngo genre mais moya ko lobeza te chinois noir ba maman genre na ebité vraiment maman ngana zo mono misiki na ebité zanini Kokangate Julien au moni moi si faut aller le gant moi si faut moi poil na tolo il faut moi barbe papa bendo senti ba chagrin parce que moi blondine pemba na bileng nanga ba don samouraï ba yebi papa journaliste oui maman yo moto o persi bango permission bala tabilambo problème nini yo kwiku yo sakana nanga tena tuni ozo bakamati bilamba ya ndeko na bango ya mwasi journée de la femme yeyo oyo mobali yo mpomba ngala komi moninga tena dongola na malembe ko atika timisa nga bo oti mongongo ya mobali oti bompikiliki ya mongongo aboni tiko sambusa nga pene abo mona bilonga na luka mbongo amo bila tama kama bongo nya botala makambo bongo nya abeta on bien au boulot chambu sabato joanini au boulot chambu sabato joanini yo li batwa je crois putain malembe ko sambusa ba templene ya boanini ani nango ani ouais je kokata bato carrière papa journaliste oui papa nani nalo baboye kanga monoko na yo kanga
Nani baboy. Pourquoi mibali balingi bakota na journée de la femme? Oyo aza mobali tout à fait ata symptôme moko ya kibo mwasi kati na ye ezati. Ezali a fête ya mutu to fête. Nini? To fête. On fête de logo. Ba momi ba fête fo biso be fête. Mais na bia lukela na maman na sécuriser corps yo na beta. Zara boy. Tara mobali. Tara ki mobali. Na lobi boy ezani no. Ngai aussi c'est yebisa biso nanu problème ezana nini na mamunyoso zo le koto mona ki yo to ya mota ki moi na moi de la femme mais problème ezana nini problème ezali bien comprendre ngana oluka mbongo na boro yiba na bite na tsaka mwela mande kona na nzoto moi mobala envie nga lukela nga moi quelque chose na bae moi gene na se mabe osali mabe botatala omonde problème ya nini osali mabe yo kanga na sengi ser na nga zo bosio mona nis mbongo boyi bien nini pemba na sengi mbongo boyi Julien wa Garceleng na Paris na sengi mbongo boyi na bite na nataka sembe na sengi na kote na ya malembe c'est là aussi ce problème ezali nini problème ezaboy le lettre ça le 8 mars journée de la femme oya mwana na nga ya mwasi oya mwana na nga ya mobali tolonga na mwana to maltraiter en plein air petit o démissionné na ki mwana lo na ke la zamba ko lukanga sute boni boyo omani mankama te omani mankama kwi ngana tatala binote Ouais, tata na ngate to démissionner. Mais problème ni c'est ce que OK bola ta bilamba et là on est tini Ya Congo boulot ça été Yves Malou le patron lui-même na Irlande ebike Congo boulot ça été stratégique il faut ben data mona na takaza joie idée ya to lukata msumwa jomo bo a o chéri ngai ala mbouye to lukai kop ser na takaza ebi to luki kop mona te to bito seré na biso na kwa mabende ko ba to seré na kwa pe na responsable de comprendre. C'est là, hey, arrête. Papa, moi, na zemina écoute na fulu. Oh, nandeni. Na fulu, penanga na maman na fulu. To boti na pongabi, na fulu. Peto akoli na fulu. Déjeuner na ya tongo ezalaki agene. Biliana ya midi ezalaki mwanda mbalikaya. Na pourquoi pas à se retrouver bien. Il faut me la détige ya Shimboka. Akoli na milinga nengo mona ebo. Hey nini. Au monde des abonnés na ba vérité. Ye na ze ma mère akimaka. To kangama na hôpital mama yembo. O comprendre? Mama yembo to kangama wana père mona na te. Ngamo par grâce de Dieu na akola tina ko kisi 15 ans na zuka cop na hôpital na zula wana na kele libéré na direction na si mère to bimesi na libéré ya bokola nga combien. Papa journaliste. Azali lokuta. Je va katanga za témoin nanga, je va katanga na mikiri za témoin nanga. Petit oyo zo mwana oyo. Na ke ko enregistrer ye na commune baboyi. Wani baboyi. Bateli balobi za na caractère ya kozala congolais te. Na bo libéra mère kuna melata e biango. Libéra mère ngala melata na pourquoi? C'est là la loi quoi c'est là. Yo mela libéra maman na te pourquoi? Na mela ngote 2 ans, babo tabiso 7 na biso to tsa mino na libéra moko mo ateke 2 ans. Boni bo. Botala a complexé. Bomba tiro bomba. Oyebi botala bomba. Botala. Ngai mama bota. Problème nini est-ce que papa bundaka na pas information du Cambozali ko ko ba salama malembe te na bundine te na so bete ende bino bo remarquer te iso likolo bete no matio likolo te ngala bete na nenga likolo na nini tune so bota biso pomba ya bota pomba te ngai tanga te mama j'aime be mama memanga mama bota nga j'aime mama mesala 15 12 ans mama jo bota na obima bien chercher vivre na li papa shika na makolo na ke kop na banda kop moko na bima na 12 ans papa journaliste tokende mulaité le la journée de la femme to pesa basi honneur na bango ça yango na vraiment oyo omoni kati na michopo na mobimba na mobali azate na sento moko te ya basi soki tembezela ayo tika bomoto nanga akangi nga bomoto
okayinga na moto na ngai ah nabi matala babunda mabona ngekatana na kabola ate oja chéri nga na moto mabe Bien. Est-ce que moi ezate que non oswana bana ndenga kimia ndengo zwaki bana bazui problème basala ki mabe ko conseil bango to suka na bana bitumba bo moi te bana bazwa malédiction olobi bana lelo ba komi boye em supona malédiction papa na mama te ça va tokeza kosola à la mia la nani moi ezali bo solo na papa solo la main monde za boye Serge Bossio monanis da gangele maître Raphaël Oboko a ebissé natakaza ebissa Fabrice Diogo fait royal a ebissa de que tous à la boîte belle bazolanda biso na télévision longola mon impolitesse ni si cela veut dire quoi ni c'est un moka mais ni c'est un moka nga na bibia ni c'est un moka na bia akabena arayo malembe kasi boya to so malembe est-ce que bongisa na biso mutu neja inachevé ajana jour na biso mutu eja chevé te ça va te wala mo manquer papa respect ya bo bongisa est-ce que y a un moyen on me côté à papa o te ko ndeko ko bongisa te maman bon na ote ba on lobaka ki donc na silika ki makasi parce que bilambo basakani nango eza yanga mais na limbisi bango bazonga bana mobali tikala mobali mwasi azala mwasi papa pardonnation yo bolimbisi toke so la malembe na ndako ngamona sina limbisi bango oza papa na biso moyeba négliger na miso batu boye sala bien te papa na ngai si c'est comme ça le 8 décembre na tango journée de papa le 8 décembre journée de papa le roi bwana besoin bo se pena ki papa logi na bino bo c'est là mois de décembre comme ça c'est pas moi même Sandra bote Schengen reprend na ebi père na boire zou fort na biso mais tu comprendre que adopta biso kokota tembete adopta biso vous comprenez au monde na boya prison au parquet au prison na boya na zonga te sans effet yisonier matalata to za mikolo au monde droit d'enfer te comprendre droit d'enfer te Botalatela Bible le belle biche na Joshua 5:6 les laves gens lèvent aux familles donc tu auras laver la famille est-ce que moi bon ça famille ça te eloko ampliable to traitant wala ampliable eloko alobi wana est important omoni ba linge nyonso ya basi ya salite basukola ngo na kati ya famille soko za la linge to keto sukola na famille to les linge ngana kenza linge wana eza linge oyo zolo mais quand on parle de linge lave c'est sans la famille engo banini soki bozala bana basi na famille basaleli balengi na bango fo bino nyonso banoko bovanda wana batata mwasi bovanda na bosali nini bosukoli balengi wana. Merci beaucoup balandi émission tala lelo na yebi que ça qui plaisir makasi na ba YouTube otala biso partout dans le monde et pourquoi pas na la belle dinganga na ba YouTube otala biso le boss la Mindovo Nevin Poutou bomona ki wana zaki pona olakisa bino ka na bandeko oyo balinga komi komisa bana basi ndenge zara toujours tukutana ke bandeko mais quant à moi na côté ya pe bino bandeko botala biso tozapela mama a opesa pe conseil par rapport à likamango mama conseil ni no opesa na bandeko balinga mi komisa lokola ba PD to benga mingi ba PD. En tout cas conseil na opesa bango kaka eza vraiment bien te ya liboso vraiment baluka nzambe parce que eza normal te mobali ya koma mwasi ya koma mobali eza bien te conseil na opesa vraiment botika vi wana boluka nzambe bokefuka manzambe ko délivrer bino parce que na yebi ke eza ba combat moko spirituel eza ba esprit mabe boluka nzambe délivrer bino bozonga mibali nde bozala eza vraiment bien te. Moi 2-3 personnes pe ba hotalo partout dans le monde so pe papa za opesi pe mbote. Ok, na pesi mbote nanga na double one Muzembe. Famille Muzembe nyoso na pesi bango mbote, na pesi mbote na El Mutema ya papa André, papa na André Cha, na pesi mbote na maître José Sekele, Motema ya mama Bea, na pesi mama Mapasa, papa Mapasa, grande sœur nanga propre ya Marie, mobali na ye papa Séraphaël, libota mobimba o nyoso ba yebinga, ba téléspectateurs nanga nyoso na pesi bino ba gros bisous na linga bino mingi. Na ba linga nga te vraiment na linga bino mingi. Merci beaucoup vraiment ndenge zaka toujours tous appels na kuiku azongi mobali. Sur le rôle azongi mobali moi 2-3 personnes na yo pe na ba hotalo partout dans le monde tinga na pesa mbote toujours na mère Mila na pesi mbote na Guilel au Kenya na États-Unis na pesi mbote na Odon Osongo kamita zobala abino nyonso vraiment madame na mama Mila ndenge zaka toujours na pesi mbote mbote. Bon botela tela nga na pesi mbote pas chinois noir na pesi mbote pas ya Myriam maman na Chris Myriam Mobalo na pesi mbote na nga pas ya Jennifer JPN Yves Malou le patron le même na Katia Irlande et Nana Takaja
ya nana takaza to côté nde tozo côté na bosani te Sandra Bosiomo Gaël Jantonga Gelor Beda masa nanga Gelor Beda papa na Kenzana Beruka na Paris babi kala to zo zala na kin Jomi ki na bosani yo te na pesi bambote pas Jean-Pic garçon capable qui sombe Crisel biko kizo a Hervé Oramba do boza ebele bobenga na 080 00243 89 540 786 3 na bosani te gloire oyebi chile tunanga nini oyebi chile no senga bato poto ba aider biso na makambo yo bato poto bo aider biso yaya na awa na kinto jala na jouer te na poto kuna bana balinga ko shaka na ba jouer maman tu vois je travaille avec les joueurs de yaya les joueurs mona tala jouer moi na popi mais biso na kinya o mona bana ba shangani tala bana mike 15 16 bo luka bana ndako ba jate manquement jouer ba vana balabala lebele o mona ka moko l'équipe bo chacho mbela bango ndeka shumbinie akosheli ba petit o ba petit kanjenje kalengila pipi donc na pesi mbote ba batu nyonso Laetitia Jantonga gu Dezaka toujours to continuer wato comme na suka pomba tala lelo pomba azongi mobali donc c'est-à-dire la madame azongi mobali pomba moi 2-3 personnes na pesaka Laetitia Jantonga mbote place Hollande charisme vinga na kati ya Tunisie mère nanga blandini pemba babi métier noir Fabrigas batika yo ya Christian de Corne en direct à Paris kuno Hollande na bosente Julien Liwala Garcel na kati ya Paris Gaël Jantonga Sandra Bosiomo Zo Bosiomo Maître Tigre Raphaël Mupepe Maître Loboko na pesio bambote Julien Liwala Garcel ya Fioti Ngoma Madongoma la femme du patron Maman Mila Mokambi na pesio mbote Sala Elina Etino na kave na pesi bino bambote bele yo yebika pona zwanga betka plus 243 81 793 83 95 plus 243 81 793 83 95 ka numéro na peso yango pera ya WhatsApp babi mabe 0 obeli opemi okufolongwe balobi jele botala na bosani te Gilles Katanga Gilles Katanga mwana Londres solo Titi Kuti na Suède na bosani binote kalaming te na poto bon je bloque chika na bête histoire du moment bandeko nanga bana poto papa leki na biso zalaki koka bandeko aboti mwana na ya koka bandeko papa leki azobanga mwana kokoma koka saki jour papa leki ayembela Timothée telema olia shosho telema olia shosho yaya wana mwana Timothée telemi papa leki abeti maboko Timothée ya Timothée yo koma na 5 ans et tombé jour musu papa leki azobima kende boulot obima na position nguluma azonguluma yaya Timothée sali pas salobi non papa embela anga Timothée lia shosho e boye moko anguluma ndeni yaya mwana kimamba bando kalinga shosho abaka shosho simbango papa telema olia shosho telema olia shosho telema olia yaya papa lobi non mwana ko sakana nga boete loko la beti nga niache na ozongisele na niache yaya papa dongoli Timothée ozongisele Timothée nga déjà na lia shosho nga déjà na lia shosho un grand merci na Christelle Kumbo Fisolo Muchekola un grand merci na Aimé de Sambi na kati ya Paris pourquoi pas na madame mère Mila Bella Dinganga Flozi la belle et binoto chinois noir Nevin Poutou en tout cas merci beaucoup www.potonapoto